Kiembote kokanda dine Congo diambo nzoli kulutela atu alombe levo tovuanda kanda dia okulu dine Congo tomukena pasivo towa nginduze yatu munantindu atu kutufingila voe to azombo katuna atu totuke konti katutuka kufumuke yatu katutuka kufumuze zengudi zetu ko idina vo kilumingu 18:30 koso muntu kakotisa application vo programa ya Zoom kuna telefone yandi vo kuna computador. C'est dimanche à 18h30 l'heure de l'Angleterre. Je pense 19h30 en France ou 20h30, je me souviens pas, je suis pas trop sûr. Mais ici, le dimanche à 18h30. Donc je serai déjà en ligne vers 18h, me préparer jusqu'à 18h30. On va démarrer. Dimanche oyo na 18h30 oyo azana programme application ya Zoom te na telefone na ye akotisa akika na Play Store ako choisir Zoom eza wana a click yango install Zoom na telefone na yo. Soki batuni yo na telefone peut-être kokotisa yango mbala moko na ordinateur peut-être bakotuna ba données na yo surtout parce que na téléphone eza déjà kuna oza na contrat obi bakotuna yo kotisi yango mais il passe za yango direct oza na Zoom na téléphone na yo application ya Zoom na téléphone na yo bi okotisa ko ordinateur dimanche pardon na 18h déjà na 18h30 déjà na 18h na za na ligne comme ça na mokili mobima partout bokozala bokota tomeka ko débattre parce que batu mingi bazosenga batindi ba WhatsApp biso bazombo ndenge na yoki na ngai mwasi moko aza na Canada kumbwani makwala mbizi makwala vokizeko vo akukamba kumbwani vo makwala mbizi makwala kukala kumaza waigiri kunza waonaka vaika wezi finge yatu azombo bazombo banyama na bino yi alobi bazombo en général que ça soit femme ou homme c'est pas alors bazo senga ngana loba na répondre wa yi azamwana mwasi vraiment nazana réponse ko pesa ete bobi ngana za anaconda ngana ya komela ye ale akopola na libumu pesa na bimisi ye na lingi acte wana te alors na moni toza na Zoom na sengi ba angolais ni surtout angolaise mongolulu kala bokota na Zoom dimanche na 18h30 heure Angleterre mais au plus tard déjà 18 dans la ligne na se préparer comme ça ba kokota to bana ko bongoma comme ça toyoka opinion ya moto na moto na kanisi lundi pe toko bandela yango lundi nde toko parler sur histoire na biso donc semaine so toko banda tokota déjà au courant ya semaine déjà oyo na kotine na bino link ya Zoom naza na batu ebele mokili mobimba na komeka kotinda ko Europe mobimba États-Unis partout bozali Canada partout bakozwa ligne na kotinda bino ba oyo nazana numéro na bango boyebinga oyo nga bosana ngo oyo pe nga kokota akoti kaka na 0044 740 40 22 327 na Zoom mbala moko bokozwa biso na lingi na yoka opinion na bino namoni ba video ya mwana mwasi oyo etamboli mingi ndenge afingi bazombo azoloba makambo ebele siri bazombo
alors nalingi sikoyo nayoka opinion bazombo mokili mobimba. Il me semble que bazombo bauta na nzete baza batu te, basi babota bango te, bana mai lokola ye azambisi makwala makwakala bon ngana siki makwala kombo na mais comme ni makwakala ndenge basalinga signe kuna c'est bon. Donc makwakala comme ça ton kwake mambo katoka bakingindo kalongoka ngai kutu na finga kana ngate na zamu to ba débattre mais nani ngana ko ba opinion parce que so ngana lobby mona mokilo mais yo peut pourquoi za la kaboyi alors ba peksa ngami na lobate bon na ko lobate peut-être que vous avez besoin de me pesa moi éducation ya histoire ya l'Angola lorsque les gens insultent ils disent que non muzombo mo boy ngamo ne wati se muzombo ngala ka nini na yenda ka te ne kwa ka muzombo mo boy soki mpe bazanga makolo bazanga maboko soki mpe ndenge nini elle va nous expliquer. Donc ntango bino boko répondre message okomela makwala comme ça lokola ye aza mbisi tozongisa na mai epoli solongo esila ntango mosusu aza na besoin ya koluka guerre entre Angola na donc topesaka idée toyeka baopinion na bino yango wana baoyo na kotindi na link bokozwa yango oyo baza na link te soko oza na zoom na telefone na yo to na ordinateur na yo ntango yosengaka numéro opesi numéro oyo napesi bino 0044 7 4040 22 327 mbala moko bokokota bokoatteindre biso mbala moko. Donc yango numéro tokoutilize na zoom mpona connexion parce que eza numéro ya association ana ne Congo eza en Angleterre. Alors poko malamu to bandike mputu kasale kumbu wakala kide mingi nekikewa kanweni diamba mbotevo kasale kumbu ekuma tsamuka kakwa bozo mbo dinene dinina wakabebe kindu kasala ikumbu loto masala kimbotekera. Ciao ciao.